Quand on a sunga évêque na Jérémie, nzambe sa Jérémie que avant que yobuta manapono nous ala musali. Siko soki versant azaki musali de yende ala kise côté yende a commissaire musali. C'est-à-dire c'est que ça Yesu. Pour ba oyo ba sala kanzambe nzambe nda pona bango makambo servi nzambe za makambo prédestination. Mutu moko ta commissaire moninga ni musali. Mukuna ya en deo libana liloba nzambe. Alors ce qui a soulevé ma cambo, ce qui a réparé en c'est-à-dire n'a pas douté dans ma pasteur sur ACK que ACK bonzambe zate za bien privé à muku na po yende a commis à bango ba pasteur azamwa na motote po akosangai abongwa ni pete po awangata zambe alona Samba, aebana kitoko kuma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebakelile Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kola pie mapapu masope mafuta toko kisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Solo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Penel Fret eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne bolingi bo beta masolo na bato ya Angola bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Penel Fret tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Penel Fret ezaka kaka pona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Penel Fret po biloko na bango ekoma mobimba na Angola yoka lisolo pour tout contact appelez. Bienvenue à tous na Casa Penel Fret. No comment. Tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Je dis shalom et bonjour à vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, très chers fidèles téléspectateurs, pour tout ce qui est enseigné de moment sur nazariantv.com et toujours dans votre émission Table et Sainte, une émission pour vous, beaucoup plus pour les hommes de Dieu qui sont ici au pays, même partout dans le monde entier, mais autour de sujets importants aussi très capitales, comme Abakouk, la princesse de l'Éternel, à mon poste pour servir le Seigneur, la présidente du Parlement Céleste à votre service. Je suis aujourd'hui avec mon invité du jour, le prophète Bruno Boaz, à qui je regarde pour déjà commencer mon émission. Je dis bonjour. Bonjour ma soeur et bonjour à tous les auditeurs. Comment vous allez, prophète? Non, par la grâce de Dieu. Ok, retournons par la régie si possible, prendre un élément par la grâce de Dieu. Réjouissons-nous. Merci. Olingaka ngai kaka lolenge nazali mosika na yo nakokoka te koloe nakobonga te koloe nakozala te koloe sepelaka na ngai olingaka nga lolenge nazalaki lolenge nayaki ye
oyambaki ngai mosika na yo nakokoka te kolo nakobonga te kolo nakozala te kolo tango nayebaki masiya te mokili epesaki nga bakombo ndeko oyibi ye ndumba ondemba ye ekomba epai ata na libota nazangaki tina baninga mpe bakima ngai bosoto olingaki ngai olandaki ngai osukoli ngai nangengi mosika na yo nakokoka te kolo nakobonga te kolo nakozala te kolo natika te po bolingono lekanga pembeni kolo yonde olinganga moto ya yambo yango ngai pe nalinga yo liboso na yo kolo nakomaka faible po malobolo belanga na litoi nanu na yoka yango na moto te nakangama na yo kolo pamba te bobengaki nga pene na yo ofanisinga na makolo na yo oyekolisaki nga lolenge na yo kolo eza lolendo te soni te koloba monene na yo kolo obetaka ngonga pelo pole obetaka ngonga pelo pole obetaka ngonga pelo pole obetaka ngonga pelo pole ngonga ebisi na binanga nazala mosika na yo kangonga na yo yango na ya papa obetaka na ba faiblesse na ngai yo de cuerpo na ngai Yahweh
Nous sommes bel et bien de retour sur ce plateau de Nazarene TV. Je pense et je crois, je la foi que ces cantiques a fait plaisir énorme à tous ceux-là qui sont partout dans le monde entier, dans tous les 5 continents du monde, Belgique, Canada, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique. Partout vous êtes, ces cantiques que vous avez fait beaucoup de plaisir. Et je disais tantôt avec le prophète Bruno Boaz, mon invité du jour, Papa Mikole Belé. Oui, Mikole Belé. Tout ça qui nous m'a bon délai, le sacrifice et tout comme ça, ils ont permettre vraiment de mettre en place. Mais quand on a fait ça, on a fait ça. Na pesi ba auditeur na biso son vote nzamba pambola bino surtout ba balo sécurité mingi ba poser question tout le monde a conçu que les quand les Nazaréens pourquoi ils allaient vraiment pas un problème de charge en mboka église corps de Christ et surtout Congo tozanango ce qui ozuma kamango na mutema ko sena ba prière belé pour d'autres solutions. Merci beaucoup Bengi prophète Bruno na émission parce que actualité zali ko obligé biso et tout le monde mituna et moi et l'équipe en 2017 prophète Bruno Tozalaki nayo avant équipe nabiso et beta balé bato balanda kali Nazaré ba makamna ngina loba prophète Bruno c'est là qui m'entend au banda qui vraiment ko zoa moi maloba po était au lobela évêque général le pasteur Mukuna donc au banda qui un peu ko lobela hier moi mingi. Mais l'élo actualité comme etindi bisoto bengayo parce que du ya makambo o lobaki to ebité prophète ngolobaka to ka ki o lobaki boy na émission eleki o lobaki makambo ya na ebité soko za ko se souvenir to na rappeler rappeler comme ça ko suma biso madame OK ba auditeur pe ba sera na kati ya émission landa maki mo ebele bato balanda li na za ba yebi prophète Bruno alakela ki évêque Mukuna mabe à laquelle qui équipe il y a Renaissance Mabé à laquelle qui église ACK Mabé et vous qui n'a pas n'angate et vous qui n'a pas prophète Bruno aloba qui pour na nini à laquelle évêque Wazali papa naé par la foi Mabé ezaki dû alobi que parce que premièrement évêque a bengaki notre bien-aimé musicien Weranson aya kobeta o eyebana kezali kamte ke sama kina koko batutu ba monaki ba kobeta kata fumbwa et si la ki bongote ya ki na deuxième tour ezaki que évêque abina ki jogo le baki solo la jogo assez publicité asa ki publicité solo la jogo a blakisi bouchon ya prémisse alobi somba prémisse après mais là boka bouchon na nini ya Renaissance pour bazombo basomba ba jouer alors les prophètes pinatali makambo ataki makambo moi ebele mais o souleva que ça qui de wana abidu ya makambo ngana moni en tout cas évêque ko ngana yebaki yango susute ata na sambila kana ngai na ACKT na zui le devant liboso ya ba papa voici là liboso ya ba pasteur Versailles Afrique du Sud liboso ya ba pasteur Stéphane na Belgique na mi bimisi pona lobake esili aseke kozonga sima esili Renaissance et que liboso te alobaki nyonso akolo babi que Renaissance à laquelle yang mabe à laquelle Ibrahima mabe à laquelle passer mukuna mabe na kombo ya Biblia am kongo simba ya Bible mais tout ça vraiment wana te ba image zebele to limito tout na première question prophète tambolo ba makambo wana bolo barango na plaisir na bonzoto to lobino ka ekende so ka esimbe simbi. Bon, le vrai problème est ça que un vrai serviteur de Dieu a sa caractère. Tout ça la kabilo qu'on n'a pas par haine, tout ça la kana amour, il y a l'église corps de Christ. Mais comme Naïb Sabino toujours, Zamba établi biso le kola ba sentinelle. Moto o yaza le quoi gardien à la neutre, yaza le quoi arbitre à la terrain. Yaza ni pour ni contre mais azo trancher problème na sembo et puis yaza le kola juste o azo kata makambo. Biso to observa kama kambolo kwa nzamba loba établi nga sentinelle nazo sa musala na nga nazo tala eza na église ona chama kolote na église na chama kolo nazo tala est-ce que musala nzambe zo le kamalamu tope basala nzambe bazo se comporter malamu
Ce qui biso to prononce comme malédiction paix et zobo tambuma bato bazomona parce que to prononce conformément à la parole de Dieu. Malédiction to prononce ce qui est conformément à la parole de Dieu et koki ko botambuma mais ce que mon prophète alobi likambo koki sami c'est-à-dire nzamende atindaki. Yango babilo to sala kango ezali vraiment basé sur la parole de Dieu et puis ça juste tout ça là yango pour to battre la combo na Yesu et surtout na ebsabino toujours que monto asakani na yaya na koke kotika ite yaya nani Jésus. Mais tout le monde qui est là qui m'a trop ça qui insister c'est rang époque en mais mission n'a été sur la comité sur pas flash il y a mano ba prophète alors ba bête sur juste ba flash il y a des missions même il y a ba tac nango il y a des missions prophète à salaki. Oui, na ici je me rappelle bien. Bah tous on a un régime prophète bon toya. Merci. OK. Kolanda ko to mukunate. Kolanda mukunate parce que yenenga zawana mukuna mukuna oza ko beba papa. Na solo bango clairement évêque Pascal Mukuna représentant légal à ACK abandaki na molimo sikoyo akomi na nzoto. Pona nini te bino basali ya nzambe bozwaka pe temps ya ko approcher évêque Pascal Mukuna boye bisa ekete papa boye kitoko te ole ya ko italango na télé boye monte ke za kitoko mingi te. Eza kitoko makasi. En fait, Yohana Tozongi Zaki juste à flash, au tech un peu combo avec un peu trop dans mon connaît. Oui, si je me rappelle bien, à l'obéla, Makambwana plus ou moins 6 émissions. Et ça ndingo meke ko pesa lumière peut-être bana na nzambe misu balanda kate na zo pesa moins détail muke pour ba comprendre. Évêque Mukuna azali moko ya ba aîné na biso dans la foi parce que ba ngo ba na musala nzambe avant biso et puis ba contribuer pe na réveil à Congo parce que mon même réveil ezalaka musée Edinabal oyo na linga kemingi jusqu'aujourd'hui grâce na prophétie na ene na koma musala nzambe. Évêque Mukuna babanda bien na nzambe longo me basuki mabe ndenge nini eloko yo ebomi évêque Mukuna pe bomi ti lelo ezali posa ya mbongo pe mutema munene. Évêque Mukuna azana posa mbongo makasi na yebite soki na déontologie pastorale o ba forma biso na bango bateyaka likambo wana te na ministère na déontologie pastorale balobi eloko ebomaka ministère c'est 3 choses. Première chose, ezali mbongo. Deuxième, posa ya nzoto. Troisième chose, eza orgueil. Biloko na déjà tout misa to komi ko lakisa manafi ya évêque Mukuna. Olobinini. Tous les trois, il a kisami déjà na vie na ye. Prophète ngana yo kabia se non semi. Oui, na lobi. Posa ya mbongo. Posa ya mbongo. Ya nzoto. Et puis lolendo. Alors tous les trois au déjà zoami na vie ya Mukuna. Donc côté d'office. Tous les trois d'office a commis fausse serviteur. A commis fausse serviteur parce que tous les trois ils ont mis déjà banaï. A commis fausse serviteur. Tant ce quoi commis na perdiction. A commis mtu makasi bato babandi ko kiteye a commis ko kangisa ba serviteur makambo yo e banakala. Tant le prophète o a implanté na bandal kombone ko ya après le temps kitaka ya kangisi tina boloko ne babimisa ye prophète Onésime akita kaka pona makambo wana tango aboyi mwasini na ndako abali protocole na ye likamwana de Jésus sonaki mabe. Évêque Mukuna azalaki moko ya leader ya imana ndenge moko abana aseka tango babanango na ba évêque ewanga. Évêque Mukuna azalaki na esprit ya dictature alingaki a commander nyonso et puis akei ko zwa aseka na debi kaka a commissaire yango non pas lokola église na Yesu mais alingaki a commissaire yango lokola bien privé ya baluba azaki tribal ba évêque wanga tango baluki ko telemela likambo wana akoyokani na bango te ayebisi bango baye kobima ne bakenda ko sala EJCC na PC d'abord évêque wanga mbote na musika na bato ba travailler ne koma ba église ya minene pesa puissant zamba sala kamakasi pe na ba église yo évêque Mukuna tikali na église ya ACK na monde entier au ACK Joami 100 et quelques plus de 100 awa na Kinshasa mais na monde entier comme déjà comme même plus de 300 au ba église ya ACK na église wana nyonso kokuta pasteur akota musoso zakati partout atia baluba
yangwana yoki meme na makambo versa na video na tokokoma azoloba ke nini ye moko akenda kotia versa bato balobi ayebi kote ate alobi botika e kaka c'est-à-dire sur l'année bien il y avait des liens familiales tango muto azoloba na ke kotia muto balobi ayebi kote ate na tie kaka c'est-à-dire il ne faisait pas des choses selon sa volonté oui na lobi na betika flash pour na zope sa lumière alors qu'est-ce qui s'est passé que na le kana plateau Koyeba bongo ko prononcer malédiction. Il y a besoin confirmer qui pour le qui m'a envoyé protocole. Oui. Il y a un lobby qui est ça qui que le pasteur Onésime 3 points l'homme de 3 points à Lungwa. OK. Oyo ko wana confirmer que ça pour na makambo biloko ezoboma. Oyo ko sanzoto. Ko sanzoto. Oui. Ya mi balo tangi awa ikamba ya mbongo. Mbongo ya ngosko na zokende. Azalaki na imana yoki posa. Lokola posa ne zalaki azwa tete ya imana. Bato lokola ba vie toro na bato musu bazaki wana ba ko permettre que abima leader na bango lokola posani zaki leadership a semer division a ju parti ya imana na ba jouer mususu a créer a keko créer nino yo renaissance tant a créer renaissance oyo renaissance alobaki nini renaissance soutient na ngweza kaka nzambe mais après cela tout monde na sortie officielle à renaissance Ole abengata ba musicien chrétien pour na ko confirmer que za nzambe aya ko bengande musicien païen Werason avant ya yemo kwa leki na chaîne ya ACK o chaîne wana ya ACK et comment le quoi bien privé mais ba somba ngona mbongo offrande depuis cotisation bana na nzambe mais comment les honnêtes chaîne ya renaissance ya makamwamat aleki na chaîne wana alobi bana ya renaissance boya to kata fumbwa boya to kende ko kata fumbwa donc boya ebele to tona na stade to kata fumbwa pe fumbwa wana bakata kana stade ele kape na chaîne ACK do chaîne wana ACK de so chaîne chrétienne te comment na chaîne païenne po bacha kanzemwa mokili bato cha pe chaîne nzambe nani nde atordre sens wana c'est toujours avec Pascal Mukuna alors wana zalaki makambo tali bongo posa ya nzoto ya mbongo donc l'argent bongo ya lolendo to kemba mbango pardon pour ya lolendo ekominini avec Pascal Mukuna ndenge azana ayoka kaisu conseil te ezala ba proche na ye soki olandi ba déclaration ba pasteur o bazobima ba PC conseil so atambola malamu te ba ke o PC conseil azana humilité te azana temps ya koyoka conseil te donc akoma demi dieu ezala na ACK ezala na renaissance oyo eyela kena mutunde asalaka makama mbongo na lobaki na félicité parce que il faut na simba 2 points ya kaya bralima o epesanga kana na ya komoji et pourtant wasala ya wera na lobela kango me na pesa kama malédiction te na pesa ti conseil mais tango ayeko bayeko zo marché ya bralima ba proposaki 4 clubs ya Kinshasa ezalaki renaissance imana vita na rangers tango ba proposer bango biloko wana ke basa la publicité donc publicité en ezaki a concours équipe neni ba ko bénéficier na nombre à bouchon et belé neni oyo bralima on peut ça $100,000 na compte na bango alors Mukuna azutet je crois ya nino ya imana moto asalaka ngwezaka gardien na biso gardien équipe nationale matapi moto asalaka ya nino oyo ya ve club ezalaka ibenge mais yende siko Mukuna nde abimaki star ya nani oyo ya renaissance ake côté le malobi solo la togo bana renaissance bon mais la prémisse boboa kabuchon na kati ya case ya renaissance posto so mbongo to somba ba jouer na bino pe équipe kende liboso et pesa kakana nde na eko module donc c'est 3 choses ne pour ça kingana merci beaucoup avec Mukuna merci beaucoup kaka makambozo ba mbongo tozo ba te tozo yo kande que même ba tu ya renaissance mikolo moi bulu ekezali par rapport ya makamka ya mbongo ndenge ba boka kaso na ba pani ponga na kinda na tesu ba boka na ba pani babi ba joueur fallait ba somba soki pe ya Chine ya ni fa ba somba ba brésilien Brésil mais mbongo ezomonana mbongo ezomonana o ba boka kana kitunga mbongo ezomonana ngana lobi et l'autre côté prophète Bruno mais oyebi ke likama mbongo na koki un peu ko telemelango mukie parce que avant évêque aya comme pasteur azumbongo na ki pasteur te abana ko sala déjà avant aya comme pasteur nzambe abenga pasteur Mukuna akuta e diamateur azora ba diamant na yebe ya ba nini belé déjà
nzamba benga évêque mukuna zaka sportif akotika renaissance te abandaka ngo avant nzamba benga évêque akutana ba makambu nayi oyo bana kopesa mbongo ezate lelo lokwa ba pasteur azosala te nzamba zwi mais lorsque yozo lobaki akomi eza makambu misato ani zo réunir oyo ezo mema monte prophète Bruno okoki obeta moi mukie kaka poto non nakobeta poto te nga nzamba akutaka na zaka kosa karate na sportif lelo na continue karate nazo continuer te na za jeune na kwa continuer mais natika pona parce que na moni polo alobi eza biloko mususu tomonaki eza apprécié pona Yesu komi 20 soki mukuna nzamba kutaka e na mbongo ebele pourquoi batu ba supporter à renaissance bazo réclamer ba mbongo na bango zokoda bazo mona clarité même chose na aseka ba pasteur wana aseka bazo se retrouver dans ba pasteur bazana ba église ya Libana mais ba o bazana aseka bandal na se ya makolo ya musku na ba se retrouver kate ba réclamer kato yibi masolo bien même onisime alobango tout o ezokota azozwa yango azomi enrichi yango na omoni effet que mutu akomi na posa mutema munene makamwa mbongo akomi kosala n'importe quoi penza mbazo sepela nisu. Merci beaucoup Tobeta Masolo ya mkola lelo tozali na banonce que to ebite to benga osangwa nini ya isengo to sango ya kokabola to sango ya mawa na ebite bino mo pesa réponse za sango ni mais na kati na église parce que za makambo itali église ezali actualité ezo obligé biso to lo belango toza na sango ya kotalisa na bino te église ACK ya Belgique o ezwami na mboka Anvers ezali susu te ba pesi communiquer ba changer pasteur Stéphane Abongwani naye a changé et commis église la restauration chemin et vie parce que Jésus-Christ est le chemin et la vérité. Alors dans mboka Afrique du Sud pe pasteur Vincent abanda ki kuna kotomboka na libanda atikala kisimate église ACK ya Afrique du Sud Kadik parce que kuna ne pasteur Vincent abimi atikisal. C'est un peu ça. Mais tous on a la régie, c'est des images et on se retrouve tout juste après pour parler de ça. Ezali Wabino pasteur Vincent Chitamba. Et c'est vrai, nous avons confirmé que nous avons démissionné de la Tiki ACK. Bato peut-être Bayokaki, Masolo et pas Yabato. Mais nous avons confirmé que nous avons une communauté ACK. C'est ça. Oui, pasteur, on a la communauté ACK. Année passée, on a quitté, année au Kone, on a quitté, année Yakuna, on a quitté, Kakalelo, on a la communauté ACK. Parce que c'est la raison ni n'étendu au Longwa, au Tika, pasteur Mokuna. Na Longwa na ACK, la raison est belée. Oyo, nazalaka vraiment patient na Lobakango. Na Longwa ki, tinda kinga awa pote na ko musala na Nzambe. Mais makambo na moni succession makambo ndenge communauté zotambola ndenge biso ba dirigeant tozo kamba alobite tokoko continuer boyete eza maintes reprises na meki koloba ko seton koloba no tokende nanu boye toyoka nanu peuple oyo to meka nanu ko zonge pa peuple oyo et tozomona résultat moko ezate na nyonso na lokola résultat ezate na patienter nde lelo na décider na lobi na zolongwa ACK et na longwe pe communauté ACK. Pourquoi? Puisque il faut to compatir na peuple na biso ba nyokama peuple baleli makambu ya église baleli makambu ya mboka baleli makambu ya esclavagisme tozo vivre mais toza ko bouger te tozo lobelo ko mokote ngai na préféré na bima na ACK. Bonjour frères et sœurs, c'est votre humble serviteur pasteur Stéphane de ACK de Belgique établi à Anvers. J'ai une annonce à faire à tous les membres du corps du Christ à travers le monde. L'annonce est la suivante. Nous, membres de l'église de ACK d'Anvers en Belgique,
par la bouche de notre pasteur, pasteur Stéphane, nous annonçons au monde entier que notre Église de ACK de Belgique ne fait plus partie de la communauté de ACK. En cette date du 4 février 2018, nous avons claqué la porte à la communauté de ACK. Nous devenons l'église de restauration Chemin et Vie. Donc notre église devient l'église Chemin et Vie. Selon que le Christ a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Bien-aimés frères et sœurs, une petite explication. Si nous sommes sortis aujourd'hui de l'église, de la communauté ACK, ce n'est pas sous pression de qui que ce soit. Ce n'est pas sous la pression des combattants. Non. Nous les saluons d'ailleurs là où ils sont et nous apprécions leur combat. Ce n'est pas sous la pression. Mais depuis toute une année, nous réfléchissions sur la marche de la communauté ACK. Et nous nous sommes rendus compte que l'église ACK, telle qu'elle a été voulue par ses pères fondateurs, que je salue, qui sont encore en vie, l'église d'ACK, telle qu'elle est voulue par ses fondateurs, n'est plus l'église d'ACK que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que pasteur prophète Bruno, est-ce que Mouta Koki Kolonga la Sama Kolo et papa n'a abimipe la communauté parce que quand travailler en communauté n'a qu'on travailler tout le monde quand on a quatre églises et un dernier mon côté. Est-ce que Mouta Koki Kolonga pe na communauté à longue à l'obi quelque ça visionnaire? Oui. Omoni makambo etali musala na Nzambe. Nzambe ako benga ngai na se makolo ya moto mais moto wana azali Nzambe na ngate. C'est-à-dire biso nyonso même ndenge na te ya kan église fona la sabato Yesu. Et puis fona tambola conformément pe na liloba na po bato na ba bikela malamu. Soki oyo azana azabe chez na lobaka ngo na émission liboso que soki pasteur na yo to pe église otambola ezotambola so malamu conformément na liloba na Nzambe te fo bima. Donc moto akoko bima na communauté akeko bâtir vision soki amoni que vision ngo ezotambola malamu te. Merci beaucoup. Mais on est pasteur Vincent à Saline Afrique du Sud. Comment ko juger yango? Je pense au moni bati la petite illustraka. Nenge batu bakoti na quatre églises ba combattants ba botoli disons bakoti ba lobi que pas question de ACK ici en Afrique du Sud bakoti ba sel nyonso bakoki ko sala wana ba lobi que église ACK est en Afrique du Sud. To la ni interview à pasteur Vincent oyo ya sali libanda kolobete alongwe ACK yolandi yango parce que ça fait un bon moment oyo ba meki koloba ye ameki koloba a osaki moi voix ya koloba ya ko avertir ya ko pesa conseil par pasteur évêque mukuna et simité lelo alongwe. Au moniteur on a les kaka na prononcer malédiction si évêque mukuna batebele ba comprendre te maman Tiffany na ebisaka bino na dernière émission on a yaki ko prononcer malédiction na zalaki debout na plateau les Nazaréens après recommandation za mapesenga na lobake malédiction za lokula virus tango eza déjà ekoti na vie ya moto ekomatati ko kene ko détruire tête pe moto akokoma ka moto moko te akweko échapper na malédiction o eza prononcer selon volonté Nzambe tango na prononcer ki malédiction wana ya nani évêque mukuna na plateau aluka ki moya ko se justifier beti pamba a profiter ki a répondre ngana makambo Moïse mbie tango na lobela ki Moïse mbie ay ko répondre ngana indirectement ki biso toza jaloux na ye toza jaloux ya bato baza élevé jalousie ndezolo bisabiso bongo jalousie te biso tozolo ba makambo eza vrai malédiction moni ndenge nani pasteur Vincent pe ba pasteur ba bandi ko bimo on ezaka ka début et puis na yebiso que 2 ou 3 mois to kozonga leso sikotanga kombo ya 2 ou 4 pasteurs ba bimi ba ko bima ti même ba voici l'homme ba ko bima ba ko tika ACK. S'il vous plaît pasteur to komina wana te prophète. OK. Alors to tika nan papa voici l'homme. OK, le problème c'est quoi? Makambo nani pasteur Vincent et Afrique du Sud ba sali yango c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que tango mutu et poli soki nzoto ekebite ekopola kaka
moto azoki soki moto azoki pota na muntu baluki elamba baempêche yango nokite kokita tie kokoma na makolo, c'est-à-dire pote moto a se sauver. Nalobaka yango na ya prédication pe nalobaka moto ne apesa bomoi na ye mpona moningani moto nekolusu te. Biso to tosambelaka posa na biso ezalaki tokende bongo kokota lola ntango moto azoluka kobebisa bosantu ya moninga ekoki oza sage ose retire pote bosantu na yo ebeba te, c'est-à-dire bapaster oyo bazobima pour le moment bacomprendre ke bakoki kocontinue kobebisa bosantu na bango, kobebisa réputation na bango, dignité na bango mpe kotukisa kombo na Yesu mpona moto moko te. Tete poli aza déjà na prédiction parce que soyo ka conseil pour revenir te. Vrai serviteur de Dieu azali moto soki asali mabe baye ko reprocher andi makato tala moto lokola David, un roi, mais asali mabe prophète aye ko reprocher andimi ami kitisi pe aleli mawana nzambe. Pourquoi pas aussi des personnes comme évêque Mukuna bakoki ko sala yango. Mais papa na ngai omonite neti oyo par exemple pasteur Vincent asali ko bima na temps nini, parce que so bi ko bima eza mabe te to boite mais okoki obima na temps nini. Est-ce que mon amote que ça ko poignarde évêque général na Congo parce que eza na temps oyo mais mboka eza bien te, eza na temps oyo batu misusu baza ko se soulever, eza na temps oyo mbulunga eza momke et puis quand na temps wana comme dit la Bible, c'est pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Donc pourquoi seulement pasteur Vincent a poni kaka tant au trouble les alliés, parce que ce n'est pas aujourd'hui que va constater soi-disant ma béa évêque ningazo sala saila à Katafumbwa à la Kisa Jogo à sala nini tout ça abanango bandakala. Bon pourquoi kaka apke nokopona tant oyo eza ko poignarder papa na ina mkongote. Non eza ko poignarder na mkongote. Pourquoi? Parce que évêque nani pasteur Vincent a souligné bien lobi abandaki koloba pe alobi yango même na mongongo makasi mais azomona changement te. Alors tant o tozana mondenge lobi tozana tant o mboka eza bien te, tant oyo ba désordre zana ba makambo nzambe siko tant o tozana ngonde za tant oyo bana na nzambe bazo se positionner pe ba oya santana bazo se positionner donc eza siko tant ya séparation bato malamu na côté na bango bato mabe na côté na bango donc siko tant tozana ngonde tozoyeba nani azakati ya vérité, nani osala nzambe na solo pe nani azakati na vérité te, nani osala nzambe na lokuta. Donc dans ce lit ya génération pe tozo se baser sur la sainteté, la sanctification. Donc dans les autres temps autozo luka ko créer des équipes ya basatone, équipe ya bapakan pour que toi parce que kotala sika wapi nzambe akosa. Mais so kabodi bon skona za équipe ya basatone za équipe ana eza ba bazoba nzambe ba nzambe bazana. Dans les pasteur Vincent abimine na seka za équipe ya basatone. Oui parce que muko na za mudi aza c'est malédiction état d'âme ne za bien te. Congo mobima monde entier batutu bazana kati aseka na libanda aseka baebi ke tada me muku neza bien te ba bazotika la wana ce sont des aveugles. Merci beaucoup to katsape na ngambu ya Belgique to beta masolango malamu mais to katsa na ngambu ya Belgique to ke ndokota na batu ya ACK envers ndenge ba pesi avec mukuna message na média ya on peut to zuango to lo bilan kaka na média que ba changer combo bango ezate ke ba changer combo ba ko annoncer que ezali sous ACKT ba changer combo parce que Stéphane Nzamba pambola place au sali kuna ba changer combo. Ouais na lundi annonce ya bango ndenge ba lobi ba changer combo. Bon ndenge ngana zali parce que ngana représentant légal ya vision nanga na procédure normale et administration ce que lingo quitter na communauté ba chanzaka ne kombote mais ba se déplaçaka. Pourquoi? Parce que na kati ya règlement d'ordre intérieur ya ba église union sezalaka tout don donné à l'église ne peut pas être récupéré. Au moins ndenge na ni pasteur Vincent ya Afrique du Sud ya sali basala kande bongo. Ngai na bimi na kati ya communauté. Na zeso membre ya communauté te na keko bâti église. Tango na keo bâti église na ngai bandimi oyo baza convaincu na makambo na sali ke na sali malamu bakolanda ngai mais biloko ya aseka oyo somama kina kombo asika etikali parce que soki aseka fungwe procédure judiciaire bakolanda bio pour changer kombo donc c'est-à-dire ça le biloko na nyonso eza loko yibi mais basala kande bongo te babimi obimi okeko bâti place musoso bato bakolanda balandi yo pe matériaux o ezala kina kombo ya aseka même que ça soit bino nde bosomba kango me bosomba na kombo aseka etikali ya aseka mais na pesi nani Mosali na Nzambe Stéphane
Merci. Zamba pambole pour comprendre que il faut à préparer bana nzambe pour la vie éternelle, mais non pas koluka ko sepelisa moto, ko sepelisa moto. Ndenge babimi ba changer église puis bâti combo. Bâti église comme restauration chemin et vie. Et restauration chemin et vie, c'est-à-dire aujourd'hui on a déjà combo les prophétique. Ba restaurer nini pe ba poni chemin et vie donc liboso ba pona qui c'est chemin et la mort. Alors ba zongi na chemin et vie et puis ba restaurer christianisme. Non va comprendre que évangile est là qui tortue. Et puis maman Matifani totika sentiment évangile ozote ya manaseka mikolo ezali tordu mwebate ya sanctification ezate bazote ya bato kaka kokende poto okozwa libala okobota okobala vérité ezesute pourquoi parce que mutu ezaya kopola donc pasteur tanga opepare même matin azobanga ke so na toucher point boye bakoloba ke na lobeli papa so na toucher point boye ezali boye donc moto akomi na limite ya côté ya évangile o liloba na nzambe kokete ya mandenge molimo azolinga yango bango babimi na chemin et vie la vérité. Merci beaucoup. Tout mes canaux ko sala analyse na biso na bino na prophète na biso Bruno Azana plateau total nanu est-ce que au étudier maïlo ndengeni parce que avec déjà ceux qui communiquent ko uta na bandeko bazali banda et que balingi ko mona sur église ACK mon côté église ACK surtout ba changer yango kombo est-ce que Maïle koko sala malite au prophète John Gefalo baka ya pelengendu pe ya poloso ya kozwa kaka ke eveka tinda batu bo changer kombo mena se ya mikandeza na ka seka. Je ne crois pas que ekoki kozala bongo parce que avant makamwe sale mayonso tu ebaki déjà ko prononcer malédiction pe et faire malédiction na ngone zosala. Au monde Bible zolo bana mokanda Timothée ke moto o ba bengie mokambi. Un pasteur, un berger, un évêque, à côté kozala capable ya ko éduquer na konemo ko avant éduquer foule abado. Mais ce que l'andi mikolo oyo na actualité à média prostituée la plus reconnue aujourd'hui ezamona évêque mukuna onidité na etamboli sur les réseaux sociaux nyonso au bato bataliango. Cela prouve que évêque mukuna yemo kwa za même incapable ya ko éduquer bana nae. Je suis même informé na source là-dessus que moi na musu soit na boîte de nuit à betsa kaba concert anze moi mokili tout koso. Donc tu verras que aza incapable ya kotambusa foule bato na kati ya vérité parce que yemo kwa zoko ka kotambusa moi libota muke o bana ba pesiete. Alors ce qui est responsable bana na e bandumba bana ne ba bandu ya kotambusa siko communauté munene lokola aseka ngeni. Donc ba pasteur wana tango ba analyser biloko na yoso ba lobi ata tozo pata papa ça la kingi so confiance. Après si biso église to kamba mais to zakati ya vérité te si to continue ka boto ya ozanga lola yesu alobi ke soki loboko ezo ngome mona ere kata yango poko talola yango bakomiko kata. Merci beaucoup prophète Bruno Boaz. Tika to zonga la régie to zwa image ya suka o ekosala vraiment commentaire na biso ya émission mokola lopende a to suka bisika avec mukuna à répondre. Pasteur Vincent Nabo Kiebi a zongisie na zela. Tout ça n'a passé na biso moko na félicite. Pasteur Vincent. Nebite suko boyebi. Ngai mutu na memiye na futibiye na mwansi na ban. Na tige na félicite. Na longoli pasteur azaki na félicite. Na tieye responsable ya félicite. Na lukinda kuna félicite na pesi garantie. Na kamatina mwesina ban na cheye na bandiko futa salle pendant 3 ans mutwane lelo atelemi na félicite aluki ba combattant ngai na komi combattant ya za ko labo alingi ko bundela mboka te toki tana ndeko ne toke ne ko violer bana na ye à quelle église, basu bakiti, basu babiloko nyonso église, ou to chaki pasteur one. Donc vous comprenez le niveau il y a diable. Ça veut dire que tout le monde s'étonne que ah non évêque. Neno ko sel la bolam azongiseli yo bolam. Pe akomi passer ndenge nini ngai mutu na komisie passer Yesu Kristo te
koloba Yesu Kristo te. Lero ya salaki mukambi na échanger place basalaki alongwe basalaki 5 tout ba serviteur ngai na yena libité atabuza ebele alo na suye yo yaka alo na chio mukambi au yaka fuka manasi ba mususu ba leli papa ayibi kuteyete ndeko moku to abima kenda ke papa ozo cha mutu ayibi kuteyete asaka prédicateur te peso ka telemi mate amalonga pesa te na lobimbo tola kisaye kaka loboko esokoli yo babwa kele kamusoite ngai na fandi zamba kubundela ngai pona nini yebisaka bino toujours makamona lobaka ngona zali banda mboka te na lobaka ngwa na Congo démocratique ke ngana zaka politicien te na za PPRD te koyebana na mukunza mboka linko lobo okomi politicien te musala ngana so sana koyebana na mutu nyonso na koyebana na Kimbuta na koyebana na burgomestre musala na niveau ngana komi na yango ozala ataka bila akei president akoya akoluka ngai ata president wana akei oya koya akoluka ngai musala ndenge tozo sala boy mukunzini na kobenga yote ou bien pona bima passer ya bien il faut na finga kabila na kosala ngwata mukolo moko te na kosala ngote Église, Bible dit que soyez soumis aux autorités établies. Celui qui s'oppose, papa, mukandwa nesana, faut nous Romains 13. Parfois Église, c'est lui koko sa bandime, lokola batanga que peu Bible était. Dans Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Puisque Ezelina mon côté oyaye sans que Zambé ajaye. Ngamutu na chaka bilete. Amen. Lokola ngape mutu na chayete, ngape mutu na kolongole yete. Mutu na kolongole yete. Yoka. Soki bozoze la kefeka kolongola kabila na kokot Yesu akotaka na makambo ya politique te. Bien dit. S'il vous plaît. Bato bakolongola kabila ezayi depes, ezayi merce, ezayi vekete. Amen. Ce n'est plus l'église. Botika ngai calme. Bien dit. Ngai calme. Ok, nous sommes bel et bien de retour sur ces plateaux. Il y a nazariantv.com papa to comme kita na suke émission absolument Holandi wana avec mukuna alobi nyonso asalela pasteur Vincent. Maintenant on a répondre pasteur Stéphane T. Pour pasteur Stéphane a habité ceux qui peut joaquer depuis Kinshasa memi na Belgique. Mais néanmoins pasteur Vincent bazwaka awa na via passe. Aiba côté até aiba koute loroté koute baninga koute papa zu muto aibe otéaté azuye akenda na ti afute les billets Afrique du Sud habitué to zoé kata aibe otéaté a même en Afrique du Sud mais tala lelo ndenge pasteur Vincent a craché sur son père le pasteur évêque Mukuna évêque Alobi en réaction na yemoko. Bon nalandi réaction ya évêque Mukuna esalinga mawa mais mawa on a regretté pourquoi. Parce que ceux qui m'ont déjà na prédiction moto abebi déjà akoye beso makambo na nzambe na ndenge kukite
d'abord Bible lobi que ceux qui n'ont pas si on a main droite gauche et mon até suis réellement pasteur Vincent Zalaka na Kinshasa évêque Mukunande a fouteli bien na moi si na ena bana nyonso amemie na église ya ACK ya Ninoyo Afrique du Sud amemaki ndenge nga na yebi même na zalaki te na yebi que évêque Mukuna bimisa mbongo apoche na été ezalaka mbongo bana na Nzambe ba cotiser pour ba kende ko installer pasteur mususu na Afrique du Sud. Alors oui parce que administration de l'église ezala bongo. Secondo alobi ke ya yebaki côté ate ayebi côté ate comment asale confiance a kende ko mema et atie na tête église. Alors si ce point là na kotuna yo évêque Mukuna otamusaka ACK na suni tona molimo pour muta ayebi côté ate ndenge lobi ayeba na bo moto te musuni suni anzoto to ya molimo parce que moto ayebaki côté ate comment expliquer yo kozwa okende côté représentant national il y a ACK na mboka munene lokola Afrique du Sud, c'est-à-dire tu as qui un lien familial tu n'a pas une relation parce que na communauté munene lokola ACK ce qui olobi que réellement pasteur Vincent et baki côté à tête c'est-à-dire ba pasteur ba quoi qui ko ba côté ya bazali et puis sur le bokende ko tia c'est-à-dire avant yepe ba pasteur mususu bazalaki kuno ba bandeke musala okende ko tia ndingi nini na analyse na nga lokola musala ya Nzambe pe formateur na kati na makambo na Nzambe na moni que évêque Mukuna d'abord premièrement alobi lokuta pourquoi parce que bisonyo sunga na représentant légal j'ai mes églises na étranger pe awa na koki jamais couper sa confiance na mutu na te représentant national o na yebi kaza incompétent kokuka musala te bon soki alobi deuxièmement a fouté la que bien moi sina bana nyonso akekoti aye na nini Afrique du Sud peut foutre les salles au bazaki ko prier nango pendant 3 ans yende abande ko futa yango à partir ya Kinshasa bon tolo ba même soki asala kinyonso azanga ki nani pasteur Vincent na musala na e privé to a tindaki epo akende kusala musala Nzambe conformément à la parole de Dieu bon soki atindaki Vincent kende kusala musala amoni ke Vincent amoni ke moto oyo atindaki ngai na ya kusala musala pe azana tete na biso abimi libanda liloba na Nzambe kaka Vincent wana o ayebi kote ate ayebi ne makamwa Nzambe te mais à comprendre moi muke kana connaissance ne muke po Bible lobi nous connaissons à partir na connaissance ne muke à comprendre que papa azotambola malamu te abimi atikeli esale o bandaki ofutela ye atikeli ye bandimi na ye ya bimi akeko banda vision na ye na incompétence na ye ayebi note ate ayebi musala Nzambe te ake a débrouiller na incompétence na ye mais atambola nefiske na sanctification siko ye azo réclamer mais au moni makamba ko sungane papa avec azol be sala passe po avec asungami même la 3 points bimi avec kalbaki ke ye mutal so ya sokola mutal sama ramne so tunde 3 points a koma wana le pasteur Onésime les lopes sous yebani ke ye mutal sokola pasteur Vincent azoya yeba côté à tout ça atinde kuna pasteur Stéphane to ebina onte so pe ba sokola ki mais tous on a no acte wana ya ko loba en public babiloko lokola parce que pasteur Vincent est responsable aussi ya ko lobani ti babilo azape papa ya bana ya ACK o bazawana soki otie déjà mutu pasteur c'est que azape pasteur berger na kati wana atokoza papa soki mwana no atazaki mukia sakola komi parent okoki ko ya ko beta ye na misu ya bana na kati ndako te donc ce qui n'a pas loba na bolim bisina surtout donc le vec Mukuna a quitté si a dégradé notre pasteur Vincent na kati ya etonga est-ce que actuellement nano ya ko salema bongo au juge ngondenge nini potoko na ba point mususu conformément à la parole de Dieu madame eza malamu te pourquoi parce que yes pas donc gangi la pe batnani yes pas donc gangi la batu me banda ofinga te arrière de moi Satan arrière de moi Satan mais abande akoko rappeler na Simon Pierre que na sala kaboye mais c'est sûr que yeso banda osunga ba comportement oyo évêque Mukuna zana ngo que ce bazana moto malamu lobaka mabe na komboni te mais soki
bangona mutu bazu mésertante akeko lo banyon na déontologie pastorale et ça permet pourquoi parce que la déontologie pastorale ba yebisa biso que nga ata to bebani no mama Tiffany il faut na kufa na secret à cure d'âme ou na salon na motema c'est-à-dire mabe oyo yo sala nga na yebi na ko bimisa ngote même ce to bundani to beti makofi bola mutu mabe na yo na koboma musale nzambe malamu atemoya ka malamu na koko zala kozwa makambo ya mabe kuluba mabe na kombo ya mutu ngana koko ya ko dénoncer masumu mais non pas ba bien faire on a salé la moto. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes des simples gestionnaires. Yemu kuna komi chargé à ko sukola batu maintenant na sukola ngana ebi mutu alokota biso nyonso sukola biso eza Yesu. Yesu ndi azwa biso na poubelle. Ce qui nzamba sali lelo ke vina ngebonga travers mama Tiffany, c'est-à-dire mama Tiffany yende abongisi vina ngate me azalaki pont o nzamba sepelaki kolekisa ngai porte na koma na élévation. Mama Tiffany akoki jamais pe ko rabesinga alobi Vincent yeba eloko te yende asala yonso na pasteur Vincent koma oya azali bo. Lokola Vincent bimi, pasteur Vincent bimi no alongola mate yakati nepo yende alakise otea. Alongola yango akitisa pe tondima ke ya tombola ka pe akitisaka pona kolakisa ke moto azana pouvoir ya kotombola ezaka ka Yesu pe moto azana pouvoir ko kitisa Yesu même muku na ndenge azawana amata akita akokita kaka parce que ça déjà na c'est malédiction nza to comment s'il vous plaît pasteur tozonga nano mwa muke parce que ozolo balikambu ya Yesu muta asala kanyeso pona mutu mais ba pesa le babisika évêque alobi ke ezali Yesu te ye moko nde mutu asala ki pasteur Vincent akoma bongo ye muta komisa ke pasteur eza Yesu te. Suivant pe akomi pasteur ndenge nini ngai mutu na komisie pasteur Yesu Kristo te ya kono ba Yesu Kristo te lero ya salaki mukambi na échanger place basalaki alongwe basalaki 5 tout ba serviteur ngai na yena libité atabuza ebele alo na suye yo yaka alo na chio mukambi au yaka fukama na ba mususu ba leli papa ayibi kuteyete ndeko moku to abima kenda ke papa ozo cha mutu ayibi kuteyete asaka prédicateur te peso ka telemi mate amalonga pesa te na lobimbo to la kisaye kaka loboko esokoliyo babwa kele kamusoite. Je pense avec une réponse Esaïe yemoko lobi Esaïe sou te yemoko mutu akomisaki pasteur Vincent pasteur Yesu te sikona zo sunga évêque na Jérémie nzamba zo sa Jérémie que avant que yobuta manapono za la musali siko soki Vincent azaki musali te yende alakise kote yende akomise musali c'est-à-dire est-ce que za Yesu te po ba oyo basela kanzambe nzambe ndapona bango makambo servi nzambe za makambo prédestination mutu moko te akomisa moninga ni musali muku na ya en deo libanda liloba na nzambe alors soki akosule makambo soki akoleka réparer yango c'est-à-dire na kodouter na ba pasteur nyonso ya aseka que aseka bonzambe zate za bien privé amuku na po yende akomisa bango ba pasteur po azo soulier bien yo moko moningo tiwana parce que moko lobi ke pasteur Vincent a craché sur ye soki a craché si ye akoloba ke Yesu ndia tombola ki ete Yesu nde moto abota makambo sali nde tan appel na ye to mona ka Yesu te ye ndem takutani na pasteur Vincent ya kutana na pasteur Vincent kasi nani akutana naye ye muku na koma pasteur ne nzambe abengi Samuel mais Samuel azoyoka mungu nzambe na voix Eli akepa Eli des fois Eli ayebise ke soki abengi lisusu loba ke ngai nde mokonzi ngai oyo mosali no azoyoka loba ndenge olingi c'est-à-dire nzambe abengaka biso na travers bato mais moto wana nde akomisinga mosali te Samuel azaki na kati ya tempelo mais nzambe abengi na mungu wa Eli c'est-à-dire nzambe abengaka biso na voix baninga mais moto moko te akokomisa moninga ne mosali. Tout ce que ça na troisième point quand il y a discours avec Oya Lobby soyez soumis aux autorités. Par prophète Bruno a lobby que yete muta établir ba konjamboka yepete muta kolongola bango soki bokozela yetant qu'évêque aloba bozela longtemps
po aotikala kofinga na mutu te aotikala na pe ko lobalika monte po ya tia mutu moko ti na loki azoloba ngobongo alobike ngane na tia kabila te ngane na kolongola pe ete nzambe ndi atia ye nzambe ye moko alongola ye omoni mama Tiffany na lobaka ngona plateau awa ke makambo etali bongo prophétie nationale epesama likabwana epesama na bato nyonso te ezana ba serviteur oyo nsambe a choisi bango pe a établi bango lokwa ba sentinelle lokola biso oyo a revêti biso na pouvoir ya koloba pe pouvoir obiso toloba kango na kobanga te toloba mpolele po na ebike ekokokisama ye azoloba makambo wana est-ce que elinde atiaka akabe elinde atiaka akabe te mais eli tango mona ki akabe azotambola mabe eli asalaki nini atelemeli akabe pe tango akotelemela akabe atelemeli akabe ti avie ko prononcer malédiction si akabe effectivement akabe akendaki kokufa. Pourquoi? Parce que a PC avertissement a pini a sanctionné nyonso ekokite bango ba serviteur mingi oya Congo bazawana bazo soya relation na bango parce que bazali assoiffé d'argent pe bazo banga ba arrestation bazo banga peut-être bakoboma bango yango bazo mona mabe bazo kanga munoko. Si Dieu nous établit au moni loko nani évêque mukuna lobi ngwana epesinga kanda epesinga kanda pourquoi po alobi beke mukonzi ya mboka za na confiance na ngai mais tango mukonzi ya mboka za na confiance na c'est occasion akene kolobele vérité akene kolobele ma vérité ke Congo eza malade makambo ezotambola malamu te tika bokonzi po mandano esili bo organiser élection na kimia mais bango bazana facilité à komona e ba visa ka ba enveloppe ya pesa bango bazoko kwa kolobele vérité te tokso que autrement mais na ran ya za wana mkonzinyo soto kolekelo bina ngoye moko alukaka ye akosi bakonzo bakoyana simana ye moko ko se retrouver na exil na lobiango na plateau kaba one bakoluka ce qui se semble se ressemble bakonzo bakoya sur son spirituel ye moko akukima okende ko retrouver na exil siko na kamba akokena mboka nini pona mboka nyonso bakombata bakoyamba. Merci, c'est ici que nous mettons un point final na émission ya mukola lelo mais dikamba soumission ndevek azosenga bino ba pasteur soyez soumis aux autorités parce que tout pouvoir vient de Dieu. Na pouvoir nyonso to ezanga na mukile uta panzambi faut za la soumis. Ngana ko se soumettre na ba autorité soki autorité azotambusa pe toi azokamama conformément à la parole de Dieu mais si il est en dehors de la volonté de Dieu na komelie Eli na komelie nani oyo Miché na kotele melaye soki abimi libanda mokana nzambe soki azana kati ya liloba na nzambe na prier na soutenir mais abimi libanda na beti po berger azana mo lingenda ya kobeta brebi kozongisa na molongo. Et tant que pasteur oza pe na vision na communauté o nzamba pesi conseil nini sus okoya na ko pesa avec général okwa papa na yo pe communauté mombaya seka bisika bazali soki pesa lisakol nini okoloba liboso ya papa na yo avec général le pasteur Mukuna. Na lingaki na ebisa évêque boy na ebazalaka auditeur fidèle à les Nazaréens évêque na prophète Bruno Boaz na zoyebiso nazala contre muntu te pe nazala kinete me na lobaka vérité na makambo na ebisaka yo pona shit ya renaissance era na renaissance ezaka na succès fibu batoni zaka terrain ti libanda stade ti libanda na ebisaka que renaissance ekukweya tala après prononciation ya malédiction na ngati le trophée ni bozui bobimisaka prophétie na église na bino na lina faute ya saison oyo yuti kosila ke renaissance ya kobima premier na leka na plateau na lobi soki na zoloba makambo solo renaissance ya kobima premier te bosuka ki wapi disqualifié na année au bobandili na faute kaka na début bakati bino ba point makambo nyonso surtout disqualifié ezokene na shit na lobaka ke ACK soki yo sengi nzambe bolimbisi pe ozongeli nzambe kati na solo te ACK ekokende tie kokauka yonso tala ba oyoyo baza ya nzambe disha bakomi kobima moko conseil na kopesa ezake zwata sala repentance zongela nzambe kati na solo pe deuxièmement makambo tali bongo équipe wana renaissance décliner responsabilité yango pesa mutu mususu aiba kokamba yango yozonga senga nzambe bolimbisi pe bana na nzambe bolimbisi surtout na makambo salaka
publicité ya braliment na yebisaka ke lisi ba moko ko bimisa mai mibale te mai ya bololo pe elengite ozo servir nzambe ozo servir 100 ans to ti ayo wapi et puis mikolo so to ti na balance to kokuta ke 80% eza ya sata na 20% des akaka ya nzambe zongela nzambe kati na solo pe nzambe ozana o maele to yebisi siko ba membre ya ACK boy nazo yebisa bino na solo bible zoloba Yesu alobi tango bokomona abomination koti na lié saint ba oyo baza sage il faut bakeba moto de chez poli moto yango e poli ba o baza mayele bazo luka esika bomo ezali le temps oyo ezali moto na moto aluka délivrance n'est parce que les salis est individuel malédiction na pronosaka ngo pa sentiment na pronosaki malédiction pona ACK na simba pe makambo équipe nationale na kendaki lisusu récemment na pronosaki malédiction si batunyon surtout bazo détruire RDC nyonso o na pronosaki tango na lobaki ya ACK ezalaki nano bien makambo ezalaki te ni pe renaissance zo trouble te yango bomoni e bandi même o ya RDC na lobaki boko mona ndenge ko continuer nzambe azana kanda pe alobi ayoka kaliloba ya basali na. Merci. Numéro de téléphone. Numéro na téléphone ezali plus 243 81 00 100 et puis 94. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Je pense que tozali na bino elongo to koyambela bino pe soki nzamba kolinga parce que tozana contact déjà na pasteur Vincent en Afrique du Sud si Dieu va nous permettre to yambaye et puis to zapper na poser à pasteur Stéphane na Belgique soki nzamba kolinga to continuer en contact à contacter mais na pasteur Vincent tozana déjà na contact pe si opembo te bisika bozali pour na ni pété koyoka mon évêque izanango du sumute koyoka pe évêque mukuna to kapé ba réaction ya ACK soki bazomona ndenge nini to ba départ soki ka awa est-ce que ba départ musu etanki na liso mosakol ekozala na Kinshasa ekokoza na lobaki na plateau awa ke avant 3 mois ici la prémission trouble kota na Kinshasa okoyoka kaka tokoya olobela ngwa ba église ya mingi ya ACK ko se discours na Kinshasa Kinshasa place tozana yo ngana zana kini yoko zana kini ba passer à Kinshasa mutalongwa ka ezali pasteur Onésime Onésime ba misusu ba kolongwa avant 3 mois après émission ici là et puis même ndenge aux autres se déplacer ce que je suis sûr que koya koloba ke moko abemi lisusu. Restez branchés sur Nazareth TV. Ciao. Solo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Peneur Fret eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne bolingi bo beta masolo na bato ya Angola bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Peneur Fret tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Peneur Fret eza kaka pona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Peneur Fret po biloko na bango ekoma mobimba na Angola yoka lisolo pour tout contact appelez. Bienvenue à tous na Casa Peneur Fret. No comment. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe alona David Nozamba